Bakuti ma valise, la blanche. Cette femme qui est restée avec toi, Marcelo, pendant 18 ans. Cette femme qui t'a accepté avec 2 pantalons, 2 paires de chaussures, Marcelo. Il se permet de prendre toutes ses valises à chaque période. Manque de respect. Manque de respect. À cette femme, et à commission de balle, à commission de tout, et si aujourd'hui t'appelles papa, c'est parce que cette femme t'a accepté. Écoute ma valise, il banda, avec des sacs. Ah, c'est faux. Je ne veux pas aussi vanter ou bien comment. Je viens d'une famille quand même de gens civilisés. Bonjour, bonjour, bonjour. La personne nombote, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Nous avons mon récit pour la réception de Makassi. Nous sommes déjà le 25 juillet 2025. Nous avons tata à la réception de Makassi. Mais quand nous avons été collés à la mukeza habitude de tétan, nous avons pu se faire ma bonne école, nous avons sans merci. Et vieux Zara bisoté, vieux Zara Nzambe Diwape, Eza Nzambe tata. Mutumoko azara na posa ya kokufa azala ate na mokili oyo. Mais le quoi Nzamba sala bomo ya sala pe liwa tozaka na choix te. Tango Nzamba alobi ke acheko na mokili tango kolinga pe kobenga yo soki koki okei kaka. Mais liwa ne surtout ezaka pe ya Nzambe te. Liwa mususu ezaka nango yo ya bato mokili. Bon, c'est vrai que Bible le na biso ke nini ko komela biso soki ke Nzamba permettre yango te. Yo sezaka makambo za na kati ya Bible. Mais na tongo lelo na lamuki toza tongo ya na lamuki vraiment na motema pasi na motema souci. Motema pasi motema souci. Pona makambo ya ndeko na biso ya mwasi Mama Blanche Kandolo. Ndeko so Nzamba na liboso na osenga na o s'abonner awa na Hélène Nitu TV. Après avoir s'abonner activer cloche de notification pour que vous soyez notifié aux horaires émission sur le côté ya sika. Oui baké to sili ko publier émission musu ya sika. Toza a mikolo ne soto yebi ki toza scandalisé. Oui to bien ngo scandale. Toza scandalisé na makambo oya Pasteur Marcelo. Pourquoi toza bien ngo scandale? To bien ngo scandale parce que à peine une année moi so elinga ki mingi. Bolingo ya bomwana. Mwasi ya bolingo na ye. O alinga ki makasi. O bavande ki na ye pendant 5 ans ya fiançailles. Leo balingani lobi bakaboni, leo balingani bazongani ka bongo. Ambiance ya bolingo asali 5 ans na fiançailles. Après tango babalani babandi ko vanda ndako moko bavandi 18 ans. 18 ans. Ya ko vanda na kati ya ndako moko na kati ya bolingo. Et vendeli ya Mama Blanche na kati ya ndako. Soka zaki heureusement malheureusement to yeba ezate. Parce que bobi bato mingi bazala kio basambela basala Nzambe. Ba famille na hypocrisie ba bomba makambo balinga Alexa vraiment makambo te ata zo mona passe azo bomba kana motema ora Dieu va faire mingi basi o baza basi ya ba pasteur basi ya basala Nzambe ba bomba makambo mingi na motema pona ko protéger mibali na bango pona ko protéger ba ministère ya mibali na bango ko protéger ba église pamba te soki babandi ko yakolo ba vérité bandimi bakokima or église ndenge ezala to mona ka losambo te l'église la plupart ya l'église ezali kambo ya mbongo yango na soki déjà nakati ya ndako mwasi na mobali yo moko na conscience oyebi ko oyo eza magasin na biso ezali gablo na biso ezokotela biso mbongo soki leo nalakisi na miso ya bato ke naza malheureuse bato bakokima bana bakolia nini nakolata ndenge nini nakosala ndenge nini kombo nango komi kanga motema okomi kokanga ka motema pasi na yo oningo lakisa wana bato te okozo vivre su pona yo te komo vivre pona bato mususu to pe pona ko batela mutu mususu et surtout soza moi ça pasteur pona ko batela mobali oya yo aza pasteur lelo na ki pasi moko na ba vidéo o batindelinga pasi ezalaka
La maman blanche. Akenda fleur d'âge. 39 ans d'âge. 39 ans. Même pas 40 ans. Même pas 40 ans. Akenda tika bana na ina sima. Atika bana na sima. Yango lobi émission na salaki. Papa mo abenga bia mama nito. Ozolo bapenza ke mibali ba kufa na bango avant. Basi batila koboko la bana. Na bise papa na koyeko soni te na bandeli yango pe. Soki liwe ezoya. Soki nzamba lingi azwaka bato na libota. Azwaka biso ba mama te. Azwaka bino mibali avant. So nzamba komi kopona nzamba zo pona na famille oyo na couple oyo na mwasi na mobali nazwa nani Saint-Esprit osungi nzambe tata obite papa zo mobali mama tikala kobatela bana mama batela ka bana eza pe mabeta so na lobi ke mibali bakufa avant eza mabete nzambe liboso asalaka na mokili asaka liboso Adam zeki mwasi to aza mobali ti nzambe asaka liboso na mokili asalaka Adam azalaki mobali alekisi mikolo ebele bambula ebele po asala Ève. Alors soki faut faire un choix pona moto akoki kotika mokili avant ebongi mobali akufa avant po ye pe nde moto basalaka avant na mokili mala mobali akufa avant mwasi akufa après bamama nyonso bosambela bongo soki nzambe alingi azwa moto na couple azwa liboso mobali mwasi na nsima po ezalaka pe bien mobali so akufi mwasi akunda mobali bien atika losala scandale te mais mwasi so akufi mobali atika kosala scandale pasi na motema mobali soki akufi mwasi okomona kobala te totala bamama ya biso akala omona papa akufa na 40 ans mama bokoli bino ti mama pa akufi atikali kobala te soki oteli na bakartier bapapa ebele bakenda bamama batikali baveuve batikali ebele babala pete babokoli bana bakoli mama zoteka mapa na coin mama zoteka maputa mama zoteka Thomson kaka na mapa wana atindi bana na poto kaka na Thomson wana atindi bana na poto mais mobali soki abali akepa mwasi na ye bando vana mwasi na ye bana bakende de gauche à droite okandi kuma mwasi anga azu mwasi nanga na lingi te mwana bando tungisa mwasi nanga yozwa oyo soki totali penza expression ya bilongi ya bana totali oracle totali miracle shukran musuko mona yebi te est-ce que bokanisi na mitema na bango baza ya kosepela mitema penza eza na esengo ya deuxième mama oyo ye est-ce que mitema ya na esengo ya deuxième mama non mais baimposer bango yango wana bana ya poto na bana ya Kinshasa bandenge moko te mwana botami na poto na mentalité ya mundele na mwana botami na Congo ata zolo français mana mentalité ya biso ba congolais mwana botami na poto na mentalité ya mindele abotami na poto azotanga na mindele azozo éducation école ya mindele so azongi na ndako nde azongi na Congo bana poto mama kufi une année ozo bango mibabona mariage va accepter de dire mama mwana botami na poto esimbata pona yo mona ngoza humiliation eza trahison ekosimba te ayebi assistance sociale place azali okende koboka nzoto mais oyo ya Afrique ata bakoloba français ndenge nini mentalité neza kaka ya Afrique ya bomoni bana baza manipuler bana bakei bana choite mwana mwasi ya 17 ans andima remplaçant ya maman
ayana mwana botem na poto esimba te il faut temps eleka akovandisa ko expliquer que boye boye naza d'accord te apprendre wa laisser mais sikoyo eloko esali pasi mingi eza komona ke biso nyonso tobande komona maman Blanche qui aza heureuse belle taille tala silhouette ko change la tozomona pasteur Marcel ndenge aza kosanzola so nayebisi bino ke basi ebele bazobenganga babande kozwaka pasteur Marcelo modèle okaka na bamobali na ye yo osalanga ta compliment te yo mona pasteur Marcelo te tala ndenge akumisaka mama Blanche tala ndenge adoraka mama Blanche tala ndenge asala bo mama Blanche mpo mama Blanche azalaki adoré mobali na ye abandaki koadore ye couple wana ebandaki kopesa bato posa mwasi amoni mobali adoraka ye te mwasi amoni mobali asalaki compliment te abanda otaka exemple kaka kuna tala exemple tala nde adoraka mwasi na ye tala ndenge alingaka mwasi na ye nzoka nde ndako olalaka te place etangaka oyebi te na envie pa bandeko bacouple matalana oyo eza na bainternet oyo eza kobebisa bavie ya bato tona bacouple matalana ebele na internet ya bato bayebana bacouple matalana omonaka moke moke bizoni basi mona kibefu mave basi mona zolo batutanisa zolo batutanisa munoko batutanisa matoi batutanisa misapi basalo mwa boye basalo mwa boye nzoka intérieur moi ça zo souffrir extérieur alingala que tout va bien nzoka intérieur souffrance na souffrance ya mwana bato mosusu azana no jeune ana na 30 ans comme c'est le bato à 60 ans ana 40 ans c'est bato lenga 70 ans pona nini motema yana ba blessure ebele yana ba pasi ebele nzambe ndeko sona obali te sambela mobali apeso mobali aza dictateur te sambela mobali apeso mobali aza manipulateur te sambela mobali nzamba apeso mobali oyo bokoyoka na bien olobi likabo boche likabo na mesa bo débattre oyo eza malamu oyo eza malamu oyo eza mabe totika oyo tozwa pamba te lifelo liboso eza nde libala lifelo liboso eza libala bamama na biso lelo bato ebele avant tokota tozokende kotala pasteur Marcelo ye mpe abwaka biloko ya mama Blanche na libanda biloko ya mama Blanche abwaka yango na libanda awa toza bona grand frère ya liboso ya mama Blanche ndazo pesa explication mais avant tokota na explication na ye nakende mwa moke na baexemple soki nono vana na libala 50 te kokondane mwasi ya libala te soki osala 10 ans na libala te kokondane te ke mwasi wana après 10 ans osenga divorce pourquoi avandaki pendant 10 ans soki aza kosouffrir kokondane te soki nono olala ndako moko te na mobali bolali na ntongo bolamuki bolali na ntongo bolamuki osala yango ata 50 te kojuge mwasi ya libala te kokondane baacte ya mwasi ya libala te kokondane bareaction ya mwasi ya libala te kokondane te po obala te oyebi te ovanda na ndako ya libala te oyebi te po bato ebele bakondanaka bo libala nga avandaki pendant 10 ans 12 ans so mpenza banda kosouffrir avandaki mpona nini ifaki akende nakoyebisa bino pourquoi basi ebele bandima basouffrir na kati ya ndako ya mabala bavanda mwasi nyonso oyo abota basi oyo babota ana bana mibale bana misato bana mine bana mitano moto basamba mambeli libwa zomi soki mobali azonyokola ye atalaka bana azotala bana alobi bibwele na ngai le fruit de mes entrailles lelo oyo soki natiki bango nani akobokola bango ata oyo akoya nsima eske akobokola bango malamu la plupart ya bamama na biso bazalaka bamalheureuse na mabala na bango bamama mingi babandaki konyo bazwa babolingo ya bapapa te babandaki konyokoma makasi na ndako ya mabala
Ba mama mingi babanda ko souffrir. Mama boti bana 8. Bomona ka mama ka. Mama ka lobo na litama. Oka mama biso sika pa mpamba te. Mama biso papa kuto hane bia sika. Mais mama asika pa mpamba te. Mama sika pa mpamba te po motema mama ezoka. Mais mama moye bisa bana ezate. Mingi babande ko bomba zo bomba ka mobali. Na famille pa zolo bate. Libota pe yebi te. Bande ko soki baye balie fufuna balie bameli mwa kokana bango zona transport apesi bango nzoka na kati ya ko souffrir. Mama zo mona passe mazo tale molongo sombo ya bana ebele ya bana osona tiki bango nani akobokola bango. Yango bana mingi o ba mama ba sacrifier ba vie pona bino bo sakana kana ba mama la bino te. Ba mama mingi ba sacrifier ba vie, ba mama mingi ba sacrifier bo mwana na bango pona ba bokola ka bana. Ba mama ebele ba sacrifier ba vie na bango ba bokola bana. Ya bo mona ke mama vandi libala pendant 20 ans. Mama ya kamunene te mama kondaka, mama sekaka te. Bon mama kana pasi na motema papa nyokolaka. Mais mama moyebisa bana ezate. Mama zo batela zolo bate. Basi ebele ba mona pasi. Mama moko yebisinga abi mama. Et surtout kanisa biso basi to katanga ba mobutiste. Mibali babanda ko sopela biso mbongo. Famille ezomona ka bayaka baliaka ba mela ko zo pesa bango. Mais oyo yo za ko vivre na kati anda ko famille yebite. Oza pe ko bomba. Ozo batela mobali ozo bomba moyo kende kolobeza te to mona pasi mingi mama na ko expliquer o makambo le kwa makambo ebimi na ko expliquer yo pourquoi ko expliquer na bato to mona témoignage ya mama Germaine Sakombi to mona témoignage na ye mobali mibali. Ce n'est pas pour rien à se répéter. Nzamba yebisa bango, Marie aimez vos femmes. Mibali balinga biso ka na mutu, balinga na motema te. Mibali balinga basi na bango na mitu na motema te. Biso basi nde to chaka mibali na kati ya motema, kasi bango balinga ka na mutu. Ya mobali azatiki mosa ndako akiolinga mosi mususu, akiolinga so pa na mbongo azo ya bali ya che wana, ayepa impose yo. Olingi ovandi oboyo ke otali bana ba 6 na okende wapi na vanda kaka ya mutu abimisi ngana kende wapi ngana kende wapi ngana kende wapi ko ngana kende wapi ngana kende wapi ngana kende wapi ngana kende wapi ko ngana kende wapi 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 azana raison. Mama bavandi sawa na kati ya ndako mama usala ate. Mobali mutu yaka na nyoso. Okoyemba ka ngana kende wapi. Soko yaki na zumo ya mibale. Otali ka bana. Ngana kende wapi. Na vande la bana. Ngana kende wapi. Na fatigue na melata vitamine C. Makambo ezo elembisi batu. Ezo betisa batu mabaku. Ah non. Non, c'est pas possible. Kambo ezo betisa batu mabaku. Makambo lembisi batu. Libande za kati te. Ah, vitamine C on peut soki pe bungi na ngoye mona na te. Libande za kati te. Libande za kati te. Moi so to banda mona kazaki heureuse. Moi so babande ki ko adorer. Culte. So ça la 1 heure du temps. 45 minutes d'adoration. Mon bal est quoi adorer moi sinaye. Culte sur la 30 minutes, 20 minutes, il y a adoration. Je vais adorer moi si. Et basi muso baza ko envier. Basi muso ba ko tababi ezala tanga ye. Po ninga mobali adora nga boite ko, po na sala nga ba complimenter ko, po ni bala sala boite nzoka nde ba deko. Bible lo ba malamu ndako ezanga musineza na kimia kenda ko etonda bakavia. Omata ba première classe, ba business class, olata kitoko, ba sombela yo ba bijou, otambola na ba voiture, nzoka moteme zoka. Ya. Moteme zoke. Luka solution okitenga lilita pene.
ambiance ekumbaka babeli ekumbinga bokono te. Oh, mtema mingi basi ebele bavanda na bandaku mitema ezoka okufa mpona mobali etali esimbi te tika mibatela monyoso alaposa bomoi kokufa mpona mwana moninga te kokufa mpona mwana moninga te. Awa grand frère ya mama Blanche Kandolo aye kopesa explication motema pasi video batindelinga na yebisi bino ndenge osakana te motema pasi ya mobali ya lobi toza contre libala te. Mwana na biso akei moto akokobala mais façon ya kobalela yango ndenge nini mobali okoko tindela mama bokilo na yo testo na tindelo testo opona informer yo ki nga nazokende kobala po yoka ngo na minoko ya bato mosusu te sambela pona biso o eza licho manka respect licholi mama akufeli mwana na ye na âge ya 39 ans. Moboti nyonso alingaka ya kufa mwana kunda ye. Mama kufi te. Mama komi mkolo na ba 70 ans. Akufeli mwana ya 39 ans. Na motema azolo banzambe poni ozoki atanga ite. Mwana ngai a vivre akoma na mbulo yanga. Nzambe poni ozwinga ite. Ozi mwana pona nini parce que moboti nyonso soki liwezo ya batuni na yo na mwana tozwa nani moboti akota bitenga na 50 ans mwana nga na 30 ans zwa no ngai mwana nga vivre akomi 50 ans nga na zaki nango wana za réflexion ya ba parents. Est-ce que koko senga moto abungisi mwana ye sambela pona biso ponga na okende ko bala ba mama cherchons l'argent ba mama to lukambongo na vie moi c'est lukambongo. Parce que mi bala ba orgueil ba teti oyo c'est tout ce qu'on a mon solo. A mon famille na yo pamba. Po mbongo ezo sala mbongo ezo loba. Mbongo ezo loba mon famille no soki mutu mo na famille no azana position oyo azana ngote. Akobanda ko amona famille comme le quoi marche pied na akomi sango payation na ye akomi konya ta famille yango mwasi soza kati ndako libala ata mobali azana mbongo azo peso mama luka ata ligablo banda chata muto banda koteka fungola ata nazando batekela ko ba super fungola chambre froide mais ya yeba te sala ngona nkuku basi yo bakenda kotonga bandako mibali bayeba te toza condamner bango la transparence dans l'amour. C'est comme une méfiance. Basi on a pas raison. Et comme il y a une méfiance dans le couple. Maman so mobala na mbongo. Après ça comme mbongo. Font la chambre froide maye baté. Bomba sekele. Pour famille na yo et dépendant kana yete. Mbongo wana ile saka famille so famille ba na besoin. Tia mutate ke la ko ba super na wenze. Tia mutate ka ba fufu na coin. Pour so famille ba na besoin sunga famille. Famille senga kaete poso bo senga o famille bana besoin ko sika ko sakano yango wana mambo akoloba siko komi ebele o esali pasi choc eza que mama Blanche tango atika kibiso mobali na ye moko azobenga famille boya kozwa biloko ya mwana na bino boya bango basenga ki biloko ya mama Blanche te ya maloba na ngai te maloba grand frère na interprété na no simana cha famille kutu basenga ki biloko te mais ye moko azobenga boya kozwa biloko bayebisi ke biso baluba biso bakasayen biso bato Kasai ezala Kasai oriental occidental Grand Kasai biso baluba toza bato ba coutume na biso tona ba coutume
mwasi ya moluba soki akufi mobali ana droit ya kobimisa biloko libanda te. Bandeko ya mwasi mutu bakoya na kati ya chambre esika ndeko na bango bandai kolala na mobali babimisa biloko ya ndeko na bango na ndenge akutimelakisi ke babimisi ndeko na bango. Ndeko na mobali esali nini bakabwani. Boyebaki bilambo ezaka ya spirituel hein? Elamba ya mutu na nzoto yaka spirituel. Bilambo ya spirituel. Elambo nga na lati. Ekomi na spirituel nanga. Molimo na ngeza na elamba oyo. Po eza na nzoto na ngai. Bayebisi ye boy. Bon, Pasteur Marcelo pe na ba rapete so ya colonie. Nazo waka maman lenga zo bengi allemand. Nazo Pasteur Marcelo sa allemand. Ko maman lenga zo bengi allemand. Na ebite. Vraiment ko la Pasteur Marcelo na ebi yangote. Tunasi. Et après comment vous avez fréquenté hein? Tunasi. Et colonie. Beaucoup melanga hein? En tout cas, école Pasteur Marcel n'a beaucoup melanga s'il vous plaît. Tunasi, Ngalasi. Ngalasi, Tunasi. École na habité Pasteur Marcel c'est colonie mais ça vous voyez bien on trouve beaucoup melanga dans les commentaires. Ba ebisi pasteur que biso baluba. Okoko bimisa biloko ya mwana na biso na chambre na été. Bande kone ya basi o baza basemeki na yo bakoya na kati ya chambre bakoti na chambre babimisi biloko ya ndeko na bango elakisi ete bazwi molimo ya ndeko na bango bakei do wana penza bokabwani penza abi oh wana makamuni ni wana non abengi ndeko na ye ya mwasi soki pe ya mobali na ye bite ndeko na ye nde aye kobimisa oyo esali pasi eza ke mwasi oyo badoraki pendant des années et des années mwasi oyo balingaki pendant des années et des années oyo aboti bana oyo mbata fali papa akomisanga mama ya bana papa ya bana oyo akomisanga papa ya bana tongo boye mongongo ezala te na pe chanteuse te na bengo papa lelo atikolo bana mwana za na université oza na fierté ya kozala mwana na université wana mwana mwasa kosa ata omelette na tongo mwasi badoraki bazwi bilamba ya mama blanche oyo eza choc eshoke nga naza choqué nde bato ebele baza choqué ba révélation comme koya pasteur nande kone ba bimisi bilamba mama blanche batie na payotte na payotte ya libanda na ndako te bilamba elongo na chambre eleki na couloir eleki na salon eke na payotte nzambe mibali bandoki mibali balingaka basi te oyo akufa mpona mobali etali ye oyo akufa mpona mobali nanga azelinga mbanda susi na kokufa mpona mobali etali yo sokufa mpona mobali etali yo nani akoki koimagine ke modèle mama blanche azaki adoré sima ya liwa na ye mobali adoraki ye akokozwa bilamba na ye atia na payotte famille boya bozango na payotte bokota même pas na salon na nga valeur ya mutu kaso malobo eza na munoko mutu azoloba valeur ya mutu so mutu azoloba soki mutu atie boy esili valeur nyonso esili nzambe boyoka oyo nauti koloba euti na monoko na ngai te nake mpe na ndako ya Pasteur Marcelo te nabimisa yango te eza grand frère ya mama blanche moto aye nango aye koexplike biso botala bino baye boza koloba botala couple bobandeki koenvie bota couple boza koenvie boyoka. C'est le grand frère de Maman Blanche Kandolo qui parle.
valise ya blanche, cette femme qui est restée avec toi, Marcelo, pendant 18 ans, cette femme qui t'a accepté avec 2 pantalons, 2 paires de chaussures, Marcelo, il se permet de prendre toutes ses valises à tirer la paillance. Manque de respect. Manque de respect. À cette femme, et à commission de bail, à commission de tout, et si les amis t'appellent papa, c'est parce que cette femme t'a accepté. Par contre, ma valise, une banda, avec des sacs. Comme c'est faux, je ne veux pas pour se vanter ou bien comment. Je viens d'une famille quand même de gens civilisés, de gens éduqués, avec des mœurs blanches. Elle a été quand même bien élevée par un parent naïf. Ce qui est choquant, ma voyage que je vais c'est la monde entier. On retrouve même la mer blanche dans ma sac de ma grande sœur était là avec ma jeune sœur. Attends, mais aux amis, quelle humiliation. Donc, la bouffe de l'eau dans la chambre, il y a blanche, il y a quelqu'un qui a Marcelo Moroboyo. Je ne connais pas, même pas la maison où il m'a répété, ça ne sert à rien. Et c'est elle qui s'est permis, vous savez, où il y a blanche. Et M. Christophe, est-ce que mon idée que il y a peut-être à mon avis que Ndengebino Yaki, Botali peut-être Banaté. Chez Marcelo. Par contre, sur la valise, il y a blanche. Cette femme qui est restée avec toi, Marcelo, pendant 18 ans. Cette femme qui t'a accepté avec 2 pantalons, 2 paires de chaussures, Marcelo. Il se permet de prendre toutes ses valises à tirer la paillance. Manque de respect. Manque de respect. À cette femme, et à commission de bail, à commission de tout, et si les amis t'appellent papa, c'est parce que cette femme t'a chez Marcelo. Par contre, sur la valise, il y a blanche. Cette femme qui est restée avec toi, Marcelo, pendant 18 ans. Cette femme qui t'a accepté avec 2 pantalons, 2 paires de chaussures, Marcelo. Il se permet de prendre toutes ses valises à tirer la paillance. Manque de respect. Manque de respect. À cette femme, et à commission de bail, à commission de tout. Nani akupe kondima modèle pasteur Marcelo bandeki ko adoré blanche que simaliwa na ye akozo ba valise na ye acha yango na payotte bilamba na ye acha na ba sac acha na payotte et la question que interdiction de famille à moi si bona droit ya kota nanda kote do bozo biloko na bino na payotte bokende ngana kende wapi hey Zambo Isalela Jikenga moi je suis abandé comme ta avion business class ache lokolo boki lokolo nimo bi moi c'est alali awa famille ba ko tala babite tozana oya biso sima ya liwa na ye mobali adora ki oya zwa ki bo mwana na nyonso 5 ans de fiançailles, 18 ans de mariage. 4 enfants. Après l'Iwa, mon balena zu, biloko ya ye, achena payotte. Tout ce qui n'a pas, Toya Sima. Maman Blanche, paix à ton âme. T'as donné ta jeunesse. T'as tout donné. Moi, je n'ai pas de rêves comme d'autres femmes. Moi, je suis venue dans la vie de mon mari pour accomplir la mission de Dieu. Pour l'aider. On n'aide pas un homme. Il ne faut jamais aider un homme. C'est bon. Aider un homme. Aider. Makamba boy. Aider un biso. Makambo to komo na pas païen. Tozo mon pas païen, tozo mon pe wapi. Et pas serviteur
soi-disant de Dieu. Tokomi kubanga biso nso basi. Ba mame bile ba benga na kolela. So na teleka mbali na nga bona. O mkona ozala te bilamba na nga bo na payote. Bilamba na nga bo ba kuta wana escalier. Na fatigué. Na mena vitamine C na zoya.